Comédienne Nabiso Karine Mpala. Karine Mpala, modéliste Nabiso ya tongo mama Wenge. Kande bela bato babenga kaye Karine Wenge Mpala, na système moko bien. Karine Mpala biso nyonso toyebi ye aza comédienne moko oya bandi musala na ye ya ki comédienne lelo te. Abanda musala na ye depuis kala penza na ba série ya ba papa elombe. Karine Mpala déjà akotaki makambo ya théâtre. Kande boyebi succès eza na bato mosusu succès epesamaka eza na bato mosusu pe succès epesamaka te. Karine Mpala na kote na ye aza na succès selon niveau na ye, selon ndenge nzambe apesa ye succès. Aza na ba succès ya basila bisalu te, aza na succès ya ba Belvi Kandi te, aza na ba succès ya ba Irsil Peshanga pete pe aza na ba succès ya bandeko na biso oyo atika biso ba Solange Mindondo te, ba mama mabele te. Donc ye succès na ye ezalaki kaka moi succès, surtout succès na ye eyaki na ba temps ya banzonzing. Nde bisika pe succès ya Karine Mpala eyaki moi kofongwa makwaka ndenge ezalaka na ndenge moko bien. Lelo toye na dossier ya Karine Mpala bandeko na nga namoni video ya makasi concernant Karine Mpala. Kande na yebisaka bino nga soki matière ezali na koya. Bandeko nyonso oyo bazo komelanga mama lobaka mbangu. S'il vous plaît tokende malembe. Nabuka mino ata bino moko. Malembe nanga, s'il vous plaît. Komelanga bisika nyonso zali kande na lobaka na sepelaka mingi soki na osala na lize nanga oyebisinga mama Etoiline nga naza na Belgique, naza na Chikapa, naza na Kalemi, bato Kalemi manifestez-vous s'il vous plaît et sala kanga kitoko mingi makasi. Voilà. La famille lelo na yena dossier ya Karine Mpala ya ba Karine makambo ezali dossier ya mukete dossier ya munene bandeko nanga koya kolala kola mukana ba makambo ya Karine Mpala. Karine Mpala abande o jouer ba théâtre kande toyebi et komaki na ba série moko akomaki ko jouer pa ya Belvi a jouaki kuna tomona biso nyonso talent na ndenge epesaka et du coup ba salaki kutu na voyage ba kendaki na bango na États-Unis kuna Belvi kande azalaki na conférence de presse moko Karine Mpala a participé et retourne à bango après quelque temps seulement ce qui 2-3 mois Karine Mpala na Belvi ba solo la kate eza réalité tokobomba te famille bota to silikate eza réalité Belvi Kandi na Karine Mpala basololaka te toyebi te nini bawelela baza mikolo bango nyonso mibale baza basi ya ndako baza basi ya mabala. Donc soki makambo ezali il faut babongisa bango moko etali bango soki baboyi pour le moment etali ka bango. Alors Karine Mpala tango amonaki epa Belvi abando kende lisusu ko jouer te po yena Belvi basololaka lisusu te. De son côté, amonaki ke ekozala bien azala focaliser na groupe na ye ya Carioca. Yango nde groupe oyo Karine Mpala ase focaliser nango. Tomonaka biso nyonso ndenge azwaka ba comédienne ya basi bazokendaka koyemba kobinaka kutu bautaki kokende Kisangani tango bazongaki d'ailleurs biso tozwaki moi ba message concernant condition ya mama na biso ebakata ndenge batielaki poison tomonaki ebakata ayaki ko démentir Karine Mpala ayaki pe ko démentir bon tokokota na mozindo makasi te lelo na ye pour eza na video batindelinga batu o balanda nga na YouTube na kotiela bino video wana bolanda bino moko ba o mosusu bayebaka chaîne na biso ya YouTube bokomaka Etoiline News TV kande tokomi awa na TikTok ezalaka ka chaîne na biso ya YouTube kuna nde na kotiela bino. Bandeko, eza na video moko ya papa moko kombo na ye Météo, papa Météo, Arthur. Papa wana asali video pona koya kosenga Karine Mpala azongisela ye bilamba oyo adefaki pona tournage. Alobi Karine Mpala ya kozongisela nga bilamba oyo zwaki pona tournage. Tala na ye kosalela yo video wapi na mai. Namoni bato batindelinga video wana balobi mama Etoiline ya kolobela Karine Mpala, mama Etoiline ya kozongisa Karine Mpala na nzela, mama Etoiline mosusu bokotisa nga na ba problème mais faut na loba. Bon, la famille boyebi na kilelo oyo babiso nyonso ti tosalaka ba analyse c'est parce que toyebi ke na Congo na biso toza na ba star
likolo nango babiso o soki na bandi vi na nga ta soki nakomi kosala ba vlog ya ndenge na vivraka na ndaku na nga bato ebele bakoya kokomela nga na ba commentaire olingi obanda omilakisa donc yo olingi kolakisa keno oyebi nyonso oza na nyonso ezalaka bongo raison pour laquelle biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya YouTube tokendaka kaka na makambo ya ba comédien na biso ba musicien tokota na politique président asalaki boye akendaki azongaki yango réalité na biso. Pourquoi? Parce que soki tokosala ba vlog ekozalela yo biso pasi. Lelo Karine Mpala ndeko na biso Arthur Meteo aye koloba keno Karine Mpala zongisela ye bilamba zongisela ye bilamba. La famille na kilelo o mutu nyonso azoluka visibilité il faut toyeba. Eza na batu mosusu bayebi kosala banalise na bango bazwi visibilité. Eza na batu mosusu alingi aya kosambwisa baninga azwi visibilité. Karine Mpala depuis toyeba ye en tout cas la famille bablo mosusu ifo na lobaka. Karine Mpala aza mwasi moko aza na ba principe de vie. Aza na ba principe na ye. Aza mwasi moko oyo atikaka te keno mutu nyonso to aya kosakana na ye te. Soki eza musala, soki eza era koseka, eza era koseka. Wana eza Karine Mpala. Totikala komona ta mukolo moko te keno Karine Mpala sengaki sapato pona tournage. Toyoka yango te. Totikala koyoka te keno yango wana Karine Mpala adefaki soki mutu kingandi mbongo azokoka kozongisa te. Toyoka ba makambo wana te epai ya Karine Mpala. Toyoka te. Tina ndenge Nzambe azotombolaka mobali na ye moi vie na bango ya bien ezokota mais na ba makambo ya buzoba totikala komona Karine Mpala te eza bongo. Moi je me rappelle après libala ya Tantine Coquette ebele lobamaki Karine Mpala tongeli Coquette elamba ya bien te elamba ya Coquette eza bien te tomonaki bandeko na biso ebele bayaki kosala ba video mais totikala komona ta sortie médiatique te ya Karine Mpala atikala koya koloba te avandaki na ekime po ayebi na ye musala na ye. Ndeko na biso oyo azoloba keno Karine Mpala defaki ye bilamba. La famille na bilamba o nyonso Karine Mpala lataka. Na bilamba o nyonso etondami na ville na biso ya Kine. Soki Karine Mpala futaka ba billet, ye na mobile na ye ba futa ba billet, ba kende vacances na France, ba kende vacances na Amérique, ye na bana na famille na ye mobimba. Vous pensez que Karine Mpala koki kozanga mbongo osomba bilamba? Karine Mpala akoti kozanga mbongo osomba bilamba te. Karine Mpala za mwasi ya mbongo. Pona bandeko mosusu bayebaka te, en tout cas je dois vous dire la vérité. Soki eza na ba comédien, na ba comédienne, o baza na mbongo soki tokobeta lisolo 5 comédiens, to lo bana na basi ba 5 comédiennes, o baza na mbongo. Karine Mpala za parmi les 5 comédiennes o baza na mbongo. Soki na Congo na biso tokoloba 3 comédiennes baza na mbongo. Karine Mpala azali na kati. Eza kutota makambo kotuna te. Karine Mpala azalaka na atelier na ye. Aza na bana o bakendaka koyekola kotonga bilamba. O bafutaka bana wana. Bazokende koyekola. Likolo na yango ye moko aza na atelier na ye afutaka batu. À part ça, mobali na ye azalaka na titre ya makasi azalaka avocat international. Donc Karine Mpala aza mutu moko te keno abanda senga akende ko defa. Je sais que mosusu goti kozala likolo mosusu nzamba kitisaka biso mais Karine Mpala kote mbongo azanango. Tibo mona bakaroka o ezosale organisation ba mbongo na ye moko. Karine Mpala azalaka na mbongo. Donc batu o deja bazotia na mutu il faut azongisa bilamba ngo nini? Bilamba penza nini? Papa wana zande na besoin visibilité. Ye pa za comédien, eza ba comédien oyo bazalaka na visibilité te. Eza jara ba comédien oyo makambo na ye ezozwaka te, ezosimbaka te. Siko tango azomona ya ye ezosimba te, yango wana alinga kangamaka na kombo ya mutu puke, kombo ya mutu wana etombola ye ezalaka bongo. Yango wana azoluka papa wana parce que za papa mukolo bato ya YouTube komona ndenge nazotiela bino. Après ka koloba nanga ono oloba na otiela bino bato ya YouTube bomona bino moko. Papa wana za tata mukolo. Donc azana na besoin visibilité. Karine Mpala atikala kokende kodefa bilamba te. Donc bolamba bolia. Bandeko na biso ata soki oza na besoin visibilité s'il vous plaît. Toyebaka pe ndenge nini ya kotambola kana baninga. Kolinga koya kobebisa réputation ya mutu te.
nga nalobaka yango chaque jour réputation naza na zamba naza na mai bino bato bosololaka na Karine Mpala na Nicole Ebakata boyebisa bango na boyi ba problème papa Metoyo aboyi ba problème boyaki kodefa bilamba na ngai bosala nango ba tournage Karine Mpala na Ebakata bozongisa erango ya vana silika Karine Mpala na Nicole Ebakata papa Metoyo alobi tala naza na mai naza na zamba bozongisa bilamba na nga bozwaki po bokende kolata na ba tournage na bino. Naza na zamba naza na mai bino bato bosololaka na Karine Mpala na Nicole Ebakata boyebisa bango na boyi ba problème papa Metoyo aboyi ba problème boyaki kodefa bilamba na ngai bosala nango ba tournage Karine Mpala na Ebakata bozongisa erango ya vana silika Karine Mpala na Nicole Ebakata papa Metoyo alobi tala naza na mai naza na zamba bozongisa bilamba na nga bozwaki po bokende kolata na ba tournage na bino. ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko comédienne na biso Karine Mpala modéliste na biso ya tongo mama wenge kande bela bato babengaka ye Karine wenge Mpala na système moko bien Karine Mpala biso nyonso toyebi ye aza comédienne moko oyo abandi musala na ye ya ki-comédienne lelo te abanda musala na ye depuis kala penza na basérie ya bapapa elombe Karine Mpala déjà akotaki makambo ya théâtre kande boyebi succès eza na bato mosusu succès epesamaka eza na bato mosusu pe succès epesamaka te Karine Mpala na kote na ye aza na succès selon niveau na ye selon ndenge nzambe apesa ye succès aza na ba succès ya basila bisalu te aza na succès ya ba Belvi Kandi te aza na ba succès ya ba Irsil Peshanga PTP aza na ba succès ya bandeko na biso oyo atika biso ba Solange Mindondo te ba mama mabele te donc ye succès na ye ezalaki kaka moi succès surtout succès na ye eyaki na ba temps ya banzonzing nde bisika pe succès ya Karine Mpala eyaki moi kofongwa makwaka ndenge ezalaka na ndenge moko bien lelo toye na dossier ya Karine Mpala bandeko nanga namoni video ya makasi concernant Karine Mpala kande na yebisaka bino nga soki matière ezali na koya bandeko nyonso oyo bazokomelanga mama lobaka mbangu s'il vous plaît tokende malembe nabuka mino ata bino moko malembe nanga s'il vous plaît komelanga bisika nyonso zali kande na lobaka na sepelaka mingi soki na osala analyse nanga
oyebisinga mama Étoiline nga naza na Belgique, naza na Chikapa, naza na Kalemi, bato ya Kalemi manifestez-vous s'il vous plaît, esalaka nga kitoko mingi makasi. Voilà. La famille lelo na ye na dossier ya Karine mpala ya ba Karine makambo ezali dossier ya mukete, dossier ya munene bandeko na nga koya kolala kolamuka na ba makambo ya Karine mpala. Karine mpala abande o jouer ba théâtre kande toyebi ekomaki na ba série moko akomaki ko jouer pa ya Belleville a jouaki kuna tomona biso nyonso talent na ye ndenge epesaka ediku basalaki kutu na voyage bakendaki na bango na États-Unis kuna Belleville kande azalaki na conférence de presse moko Karine mpala a participa et retour na bango après quelque temps seulement soki 2-3 mois Karine mpala na Belleville basololaka te eza réalité tokobomba te famille bota tosilika te eza réalité Belleville kandi na Karine mpala basololaka te toyebi te nini bawelela baza mikolo bango nyonso mibale baza basi ya ndako baza basi ya mabala donc soki makambo ezali faut babongisa bango moko etali bango soki baboyi pour le moment etali ka bango. Alors Karine mpala tango amonaki epa Belleville abandi okende lisusu ko jouer te po ye na Belleville basololaka lisusu te. De son côté amonaki ke ekozala bien azala focaliser na groupe na ye ya Carioca yango nde groupe oyo Karine mpala ase focaliser nango. Tomonaka biso nyonso ndenge azwaka ba comédienne ya basi bazokendaka koyemba kobinaka kutu bautaki kokende Kisangani tango bazongaki d'ailleurs biso tozwaki mwa ba message concernant condition ya mama na biso ebakata ndenge batielaki ye poison tomonaki ebakata ayaki ko démentir Karine mpala ayaki pe ko démentir bon tokokota na mozindo makasi te lelo na ye pour eza na video batindeli nga bato o balandaka nga na YouTube na kotiela bino video wana bolanda bino moko ba o mosusu bayebaka chaîne na biso ya YouTube bokomaka Étoiline News TV kande tokomi awa na TikTok ezalaka ka chaîne na biso ya YouTube kuna nde na kotiela bino bandeko eza na video moko ya papa moko kombo na ye papa Météo Arthur. Papa wana asali video pona koya kosenga Karine mpala azongisela ye bilamba oyo adefaki pona tournage. Alobi Karine mpala ya kozongisela nga bilamba oyo zwaki pona tournage. Tala na ye kosalela yo video wapi na mai. Namoni bato batindeli nga video wana balobi mama Étoiline ya kolobela Karine mpala, mama Étoiline ya kozongisa Karine mpala na nzela, mama Étoiline mosusu bokotisa nga na ba problème mais faut na loba. Bon, la famille boyebi na kilelo oyo babiso nyonso ti tosalaka ba analyse c'est parce que toyebi ke na Congo na biso toza na ba star likolo nango babiso o soki na bandi vi na nga ta soki na komi kosala ba vlog ya ndenge na vivraka na ndaku na nga bato ebele bakoya kokomela nga na ba commentaire olingi obando milakisa. Donc yo olingi kolakisa keno oyebi nyonso oza na nyonso ezalaka bongo. Raison pour laquelle biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya YouTube tokendaka kaka na makambo ya ba comédien na biso ba musicien tokota na politique président salaki boya kendaki azongaki yango réalité na biso. Pourquoi? Parce que soki tokosala ba vlog ekozalela yo biso pasi. Lelo Karine mpala ndeko na biso Arthur Météo aye koloba ke non Karine mpala zongisela ye bilamba. La famille na kilelo o mutu nyonso azoluka visibilité il faut toyeba. Eza na batu mosusu bayebi kosala banalise na bango bazwi visibilité. Eza na batu mosusu alingi aya kosambwisa baninga azwi visibilité. Karine mpala depuis toyeba ye en tout cas la famille bablo mosusu il faut na lobaka. Karine mpala aza mwasi moko aza na ba principe de vie. Aza na ba principe na ye. Aza mwasi moko oyo atikaka te ke non mutu nyonso to aya kosakana na ye te. Soki eza musala, soki eza era koseka, wana eza Karine mpala. Totikala komona ta mukolo moko te ke non Karine mpala sengaki sapato pona tournage. Toyoka yango te. Totikala koyoka te ke non yango wana Karine mpala
adefaki soki moto kingandi mbongo azokoka kozongisa te toyoka bamakambo wana te epai ya Karine Mpala. Toyoka te tina ndenge nzambe azotombolaka mobali na ye mwa vi na bango ya bien ezokota mais na bamakambo ya buzoba totikala komona Karine Mpala te eza bongo. Moi je me rappelle après libala ya Tantine Coquette ebele lobamaki Karine Mpala tongeli Coquette elamba ya bien te, elamba ya Coquette eza bien te, tomonaki bandeko na biso ebele bayaki kosala ba video. Mais totikala komona ta sortie médiatique te ya Karine Mpala, atikala koya koloba te avandaki na ye kimia po ayebi na ye musala na ye. Ndeko na biso oyo azoloba ke non Karine Mpala defaki ye bilamba, la famille na bilamba oyo nyonso Karine Mpala lataka. Na bilamba o nyonso etondami na ville na biso ya Kine. Soki Karine Mpala futaka ba billet, ye na mobali na ye ba futa ba billet, ba kende vacances na France, ba kende vacances na Amérique, ye na bana na famille na ye mobimba. Vous pensez que Karine Mpala akoti kozanga mbongo osomba bilamba? Karine Mpala akoti kozanga mbongo osomba bilamba te? Karine Mpala za mwasi ya mbongo. Pona bandeko mosusu bayebaka te, en tout cas je dois vous dire la vérité. Soki eza na ba comédien na ba comédienne o baza na mbongo soki tokobeta lisolo 5 comédiens to lobana na basi ba 5 comédiennes o baza na mbongo. Karine Mpala za parmi les 5 comédiennes o baza na mbongo. Soki na Congo na biso tokoloba 3 comédiennes baza na mbongo. Karine Mpala azali na kati. Eza kutota makambo kotuna te. Karine Mpala azalaka na atelier na ye. Aza na bana o bakendaka koyekola kotonga bilamba o bafutaka bana wana bazokende koyekola likolo na yango ye moko aza na atelier na ye afutaka batu. À part ça mobali na ye azalaka na titre ya makasi, azalaka avocat international. Donc Karine Mpala za mutu moko teke no abanda kosenga akende kodefa. Je sais que mosusu goti kozala likolo mosusu nzamba kitisaka biso mais Karine Mpala kote mbongo azanango. Tibo omona bakaroka o ezosalema organisation ba mbongo na ye moko. Karine Mpala azalaka na mbongo. Donc batu o déjà bazotia na mutu il faut azongisa bilamba ngo nini? Bilamba penza nini? Papa wana zande na besoin visibilité. Ye pa za comédien, eza ba comédien oyo bazalaka na visibilité te. Eza jara ba comédien oyo makamna ye ezozwaka te, ezosimbaka te. Siko tango azomona ya ye ezosimba te, yango wana alinga kangamaka na kombo mutu puke, kombo mutu wana etombola ye ezalaka bongo. Yango wana azoluka papa wana parce que za papa mukolo bato ya YouTube komona ndenge nazotiela bino. Après ka koloba nanga ono oloba na otiela bino bato ya YouTube bomona bino moko. Papa wana za tata mukolo. Donc azana na besoin visibilité. Karine Mpala atikala kokende kodefa bilamba te. Donc bolamba bolia. Bandeko na biso ata soki oza na besoin visibilité s'il vous plaît. Toyebaka pe ndenge nini ya kotambolaka na baninga. Kolinga koya kobebisa réputation ya mutu te. Ngana lobakango chaque jour réputation ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna
qualité. Kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gerso Biashara Tokos. Gerso Biashara, c'est la qualité. Gerso Biashara bisika masolo ya kitoko.